ingénieur mosusu neti ba ingénieur mosusu bakomaka baase belé omoni mwasi mosusu aye na 12h mwasi mosusu aye na 13h mwasi mosusu aye bana Congo République du Congo on va couvrir parce que à cause par exemple pas boss juste $5,000 il y a pas bino à lui c'est par exemple 3,000 balles même ça c'est $2,000 on est na revendication la biso et pas ingénieur ne esalaka ke Kimi, moi, mon réaction exacte à surcharger biso. Bonjour à tous. TRC Kibolelo TV Ndeka Majesté le Roi na pesi la rabino et sika Majesté le Roi avant de saramaye na épée à bimisaka yango partout na RDC bana Congo ba comprendre que vraiment en réalité Majesté le Roi a toujours puissant. C'est que tozo lobela lelo li solo oyo ya ba ingénieur oyo ba sala ba devis ba devis ba sali ba devis na bango. C'est que ba devis na bango oyo ba pesi la ba tebele devis na bango et comment ko arriver que ingénieur Akimi atikeli ba maçon musala. Lelo yango na kiti sur le terrain na solo na ba ndeko na ba yebisa biso en réalité comment ba maçon ba ingénieur mingi ezalaka aye pa mutu azu devis na ye pour tongela ndako mais première étape kitoko maintenant comme la deuxième troisième étape Akimi atundoli ba maçon charge en surtout. Yango lelo na RDC Congo République démocratique na biso to yeba exemple moko oyo to apprendre lelo na TRC Kibolelo TV pour na réalité est-ce que c'est vrai que ba ingénieur ebele ba kimaka ba misala ba tikela ba maçon et comme à charge ba maçon nde to ba sur les réponses lelo na ba ndeko na awa ba ko sur réalité avant na kutani suna ba ndeko na lelo awa ba ingénieur ba kimaka misala basunolelaka ba maçon abandi première étape deuxième Akimi yo bandeko na ba bengaki na babino Majesté il faut ya okita sur le terrain o meka quand même ko yebisa na ba ingénieur o bazoka ba bandi ndako bato bandi na ebandeli azwi mbongo ekomi na katikati Akimi asundoli lelo oto to yeba le pourquoi. Bonjour nalingi na yeba ndeko na nga na kuti bino alo bo en plein boulot na niveau bosakana tina yeba pourquoi ba maçon ebele ba ingénieur ebele bakimaka misala basulelaka ba maçon. Bon eloko wana mpe biso bateknicien tozalaka vraiment na baregret makasi mpona yango bon baingénieur c'est bien bazwaka na bango bamarché akozwa marché aorganiser équipe apesi bino mosala bobandi mosala oui premièrement tobandaka na biso bien ebandi po aza déjà na bambongo ya badevis bamain d'œuvre na ye wana mais ntango tokoya kokóma na deuxième étape ou troisième étape nde place wana vraiment tomonaka baventure ezala biso moko paiement na biso ezalaka bien te ezala kolia na biso ezalaka bien te sikoyo parla esengaka ke tobanda korevendique or na revendication na biso epai ya ingénieur nde esalaka ke Kimi moya mona réaction eza te a surcharger biso tika biso mosala kolia komi pasi donc tobandaka kobundabunda bongo jusqu'à ce que komemaka mosala donc la force na TRC Kibolelo TV toujours comme d'habitude bozoka bandeko na biso regret na bango à propos ki ba ingénieur oyo bazwaka bambongo ya bato asui na badevis akomisi bana bato badevis mosu oyo mosu ingénieur oyo ayebi te fin de compte nango asundoli mosala ya bato ekomi charge ya bamaçon. C'est pour cela que toyebi toyeba lelo toza esu na ndeko na biso awa ameka quand même kopesa quand même point de vue na ye à propos pourquoi et arrivaka ndenge wana. biso maçon nde omoni biso ya biso toza boye bon eloko toloba wana oza vraiment raison ndenge ndeko atoloba eloko tomona yango souvent beaucoup plus pour pas d'ingénieur yango niveau de sa marché vu que baboss bapesa bango baconfiance kino bapesa marché ingénieur ozwi ocompromettre ozwi bamaçon otravaille plan nde ezalaka tout ça bani oui tomona yango souvent ezalaka nango normal tobandaka bien mosusu mona nde tosala implantation tobanda bien fruit mois avant sepesami normal nde ezala kaka donc tobanda sikoyo nde ezalaka première étape tobandi bien neti nga vraiment beaucoup plus tamona mozobo eza mingi beaucoup plus apena ba deuxième tranche première tranche omona mama solo bien po obanga peut-être que non te nde ezalaka bani te soki na lakisi na ngai na première tranche ezala mabe omona première tranche asoli bien deuxième tranche bomona mozobo esikoyo bono bani beaucoup plus na mona mozobo na ezala pena ba deuxième tranche au monde à partir de deuxième tranche abonné mozobo na ye vu que la boss parce qu'on fait bango était que d'ingénieur pour tant ingénieur titre na ye c'est moi le cuisine dans la carte
Est-ce que boss ndi parce que bango non ceux qui par exemple qui va boss à cause par exemple non 5000 balles boss au plus c'est pas vu que les ingénieurs ba mende vraiment ça katwana moi ba manger la yuso moi ba chaque et pour la katwana mais si ko bango ba ingénieur à partir en bon bazoka wana ndi côté so ba mafia na bango au monde na zumo la wana ye na continuellement ko kata so 2000 balles na katina yi ko tellement katika na mumu ya mkiesi na maboko na yeye ndio siko ni bakote muzuri ko tanga kusikira bashimsindi yangwana umuntu ya moboyi mende ko mobulu amaji ko mobulu tout à défaut de voir transport c'est vrai que nous on m'a souvent ça musique pas dit mais transport les là ba ni tout ba transport on n'a pas donc c'est un problème donc ça dit que pour nanga na biso ba na biso c'est que boyokani mon côté ezalaka na ebandeli bozalaka na koyokana mais na suka na yango ekomaka benda dika c'est-à-dire que rôle oyo ya benda dika wana ezalaka à propos ya quoi c'est-à-dire que boyokanaka te po ye asalaki devis na ye esengaki bino boya koaccompagner ou bien azalaka ouvert vers bino te nde komona apesi kokotana entre bino na baingénieur eza mpona nini bon beaucoup plus ezalaka ozalaka ouvert quoi parce que biso na bango jamais toza na bamiratance na bino mwa boloko jamais parce que les ingénieurs ça même domaine que trouver le moment ça ce qu'on dit bango ce qu'on est vous ouvrir parce que à cause par exemple pas boss juste $5,000 il y a pas bino à bino c'est par exemple 3,000 balles même ça ce que $2,000 wana ki wapi au moins ce que biloko wana ce que vu que ça la parce que non le but dans moi biso peut comprendre idéologie ni ezali être vraiment fâché ali tant que boss parce que boss peut bazala bon effectivement moi tu vas chanter ils ont raté ndeni musebe travailler ndeni bino boto biso pe mon dans la radio photo lo bati pas bato pas tout le monde a fierté to ko lo baga ça dit yango bendaka makambo oui entre bino na bango koma ti go kana kati to pe to ko lo baboye boss pe bon on a ça pas ingénieur ça bon ti wa maso bon mais ça biso a lo bango ti mais tant que entre bango ingénieur boss ingénieur tant boss au ingénieur réalité en solo ni on mose que ingénieur bati manga ali ate bati ko na ba maso ça fait nga muzo bana ne bati manga to bati manga mo biso siko to solo ame dit tout bagati la suite c'est que bana Congo République depuis excusez ça dit que lelo oyo soki tokomi na niveau oyo ke bandeko na biso bazo déclarer bazo revendiquer ba droit moko à propos ya ke ba ingénieur bakomi koyokana na bango te po première étape ezalaka ya malamu mais deuxième ekomaka ya mabe yango siko nangi nayeba mais biso mpe basombi batongi ntango tomonaka bino bosala biso misala tomonaka te etongeli na bino mpe ezalaka na balolenge ebele ere mosusu mpe toyebaka te volonté ya kosalela moto ndako ebeta 15 ans 16 ans ezalaka esusu te après 2 ans 3 ans 4 ans tomongi bafisile toyebaka te ezalaka nini biso bon volonté toza kotoma ndako ebeta 5 ans 10 ans 20 ans donc eza nango wana soki ozodépendre par rapport ya possibilité oyo patron to mokolo ndako aza nango po nga na kosala devis to ingénieur akosala devis oyo donc eza na babiloko moko donc esengeli fo donc na banorme na principe mais ntango koprésente ngo epai yo mokolo ndako omoni ke devis wana ezopese donc possibilité ya kosombola biloko wana ekozala te omoni okomi kokakola te namoni tokende boye te namoni tokende c'est pour ça tomona mpe bafisile esalemaka na bandako oui wana mpe eza moko ya bacause wana mpe eza moko ya bacause cause mosusu ekozala bo mosusu batechnicien oyo batiaki batravaille na esika wana batravaille na banorme te na banorme technique te yango mpe eza mpe moko esu te oyo ememaka bafisile makasi parce que namoni ndeko nanga mosu aza na nsima awa nde tomete quand même kobosana ye papa bendana moke boye toyeba mpe sikoyo comment celui baingénieur oyo tozotomisana ndako akomaka na niveau abandi première étape mais deuxième étape asundoleli bamanso yango tokoba réseau eza nini avo en tout cas vraiment likambo wana eza ya solo ya kokosa te po okomona ingénieur soki asimi mbongo akomi baingénieur mosusu neti baingénieur mosusu bakomaka baase ebele omoni mwasi mosusu aye na 12 mwasi mosusu aye na 13 mwasi mosusu aye na pokwa ngonga po charge nyonso wana asimba bana oyo baotonga misala bacomplémente bazalaka baeleve mosusu bazalaka oyo osi bape bake te ngonga mosusu baza wana po oyo okaba mbongo wana obimisubi apesa bato 5
okimi omona 2000 francs 3000 francs moto azwa transport azobi afandaka place mosusu ya mosika opesi 3000 francs atiki mpe bana kuna siko aomika ndenge nini ngoma mosusu mpe ya ozelubi efe dimwa oyo toyokana tu bien na chaque jour ou bien une semaine tozwaka mambongo okomisi biso un mois wana tokomi obenda na nyayo bamakelele ngonga mosusu bamosusu bazalaka bateti akosimba na nzoto na bakanda wana oyo tomema bamwelo boye totonga babrike ebele bamwengonga mosusu bandako ya bato na bakanda baozwa mbongo temeleze ekomi mabe bakomi oyiba basima na kati ya santier bakomi ozala mbilinga yango wana foti moto atopa baingénieur yango bamonaka bato oyo baosala bango na valeur c'est ça merci papa na nga na bon point de vue na yo tozongai ndeko na biso sikoyo mpona kokontinue na biso na yo nalingi nayeba sikoyo okoki quand même koteya bandeko na biso baingénieur nini à propos ya oyo bino bovivaka me bozwaka te ya kolobela yango te yango ndenge nayeba bokoki koteya bango nini c'est bon oyo ezala kwa conseil comme bitoya na koloba yangala eza nini bandeko biso moni mbongo ekomisaka bango motema mabe te parce que tosala collaboration nde mpe makambo kitoko makasi mosusu na bapesaka bango mpo bazala na motema malamu avec biso bacompromettre na bango parce que biso nde beaucoup biso tavera di ya apesi kaka mayele peut-être non sabu mais oyo kozala kola énergie tout ekodumani mpo na biso na osanga na bango bazala na motema monene avec biso bateknisie na osanga na bango tozala eloko moko tozala collaboration ezala te ke non ezalaka to bacheval na bango wana ezalaki te kote eza conseil moko soki barespecte yango nde tokotambola malamu mpe mosala mpe eke liboso mpe makambo soki epesu ya malamu merci pour tout RDC nde kaka nalobaka te RC Kibolelo TV boyoki bino moko bandeko na biso ndeni basexprime à propos ya baingénieur oyo basalaka badevi ya bato basisaka yango te ndenge mpe bamona bandeko mosusu ya baingénieur bameka koyebisa biso pourquoi ekomaka ke asali devi ya motu mais arrive ya kosisa yango te avo